raté, ngai choka ngate. Ngai choka ngate, nga ba choc na ngatu ya vie ezaka liwa mama nanga. Na vie nanga na la boîte te na yebi masanga te banda depuis nande nazala enfant de la rue nanga na na mela masanga te shimbo kite na kenda ba boîte eza ba délire nanga te nga pla ma finga bata réseaux sociaux ko comme choc ce comme choc c'est que tamina tika réseaux sociaux. Ce qui viole nanga et choquant te et bon injure ndé choquant tamye botika boko ka guerre te popolo ba bien au internet des églises te ko kangisa te mutale la te to sona na munoko ce qui comme na ba choc c'est que tika no kaka. Grâce penza yo abena bila kelima be mama fo lukanzambe ataku tuto saka ba base na biso mais yo fo lukanzambe parce que aza parmi fio abimina mibala batutu. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Saratola la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, Nasarato la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Voilà, mbote na bandeko nyonso ba kolanda biso na Sarato la TV, ba abonné à Sarato la totembeli bino journée et la mpe tongo et la mu to pourquoi et la mu chez bino par rapport ya ROYO kolanda biso na émission oyo vérité présentée par Paul Mukendi nazala sous nesengo ceux qui nazala liboso ya ba télévision na bino ba ordinateur na bino ba téléphone na bino pour ko présenter bino vérité ya mukolo molelo na yambeli bino bongo mpinga zor de la presse maman Sarato la to solo l'année par rapport à ya actualité ils ont obligé biso to le bela yango toujours parce que ils ont marambo côté YouTube ils ont ba vie privée ya bato mais et côté YouTube to le belango et longo na maman Sarah par rapport il y a émission Salama Kibongo et pas confrère na biso lekitu ayambaki ndeko mo na biso mo ya mwasi Afri alobaki ba vinaye mais
na kati ba vie na ye za ba makambo pe eshokaki ba tout moni e boti ba live par-ci par-là ba to ba lobeli yango moi trop bande ko na ye oyo yatangaki ba komona bango na émission na e shoki bango to moni ba biso pe na kolela na ba émission et ko ça vraiment bien to so lango na maman Sarah po to yeba est-ce que pour na koya ko beta lisolo ya vie na yo na YouTube est-ce qu'il faut autant les passer na yo soit il faut que sa maman na bino soit il faut tanga ndeko na yo moko bozala kana ye na musala yango ebité yango na lelo to ko sala analyse moko benza bolanda biso vraiment lelo na bokebi par rapport ya makambo nyonso to ba lelo fallait to yeba ba rankino ya kana YouTube e utaka wapi to welaka nini ezaka vie na ebité ezaka o to naza na batu mombo na ebité yango lokola maman Sarah zali pe youtubeuse bloqueuse ya mutu moko ya YouTube to komera ko sola pe na ye to yeba est-ce que Mama Kambango et Outara Wapi. Je dis un grand merci à une équipe technique où il y a Sabino Image. Merci à l'ingénieur Ars, merci à Bondeli Fonseca, merci à Jonathan qui vous n'a dit amis Bali, merci à mon vieux maître VK Deboué, Esprit Libre Autotombe, Autokolobalelo, Elega Autokolobalobi, merci à mon vieux, mon papa, papa Stone Panzou, couple moko bien à maman Mimi Irène, maman Mimi Irène, depuis Belgique, on a vraiment père Talaka, Tobungana, papa Kala. Mais pas père ayo ko mona mona na ye vraiment merci papa et ça linga lisusu kitoko ya kokuta na yo merci pe na grande sœur à moto babi ya moto azara yaya merci na yo merci na famille na mobimba merci na binope oyo bolandaka biso bozalaka sima ya kami bozalaka botalaka kaka mais botia commentaire te bolbaki lokote bobenga kaka Paulin eza bien pour l'instant ba remarque na bino ya mutu zo matisa biso ba remarque na bino ya mutu zo pesa biso force ya ko travailler la bino toujours ngai mona musala na bino problème ke ndi mona soka ba mukeni na za na Montréal soki za même langage na ngai fongola déjà plateau to mera ko sola na maman Sarah lelo eza vraiment ya ko ina maman Sarah bonjour. Ouais, bonjour Paulin, bonjour na batunion stu Bolanda biso, bonjour na ba abonné na biso. Et bonjour na groupe WhatsApp nanga na ba soutien na bino. Bonjour na tata po Ifapekato, bonjour na maman Gina Amatou motema ya papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï, bambote belé na 3 fois PDG, 3 fois boss, 3 fois patron, le PDG Richard Majeko, balobi Majeko production de Makambo. Donc ye na molonga ninae bambote na bango. Bambote belé couple moro swag bambote belé na papa Diego Milito bambote belé lisusu na ba sponsor nanga Majabu Gospel et puis Azir bambote une équipe technique nanga mobimba batunions tout bo soutenir nga na ba commentaire batunions tout bo soutenir nga na ba commentaire boza tellement belé mais so na tanga Sol Mbemba parce que Sol Mbemba to banda to Adam to liboso to yambo to kala donc ye bambonge to ekomelanga na vie na zala kana mais belé ba kenda ba koma otalanga anonyme bazonga na ba fan nanga mais ba koma anonyme po ba ebe pa nanga na aller sans retour nga bomsa te so kenda déjà oublie-moi donc retour na yo ozongi nora alora mutu normal ozo comprendre ebele ba kendaka na ba mbonge wana mais ba obazaki vrai parce que mutu so aza vrai Paulin so aza mutu no ya alora maman talaka kuluna atoboli mutu akati mutu lisheti achubi mutu mbele akufi mais ozomona ke maman na ina famille ba olande ti na prison ba sombele kasho po ba luka ba kimisata c'est-à-dire aza na famille aza vrai bato wana baza ba vrai na ye baza famille na ye ndenge ma opena ba relation so mutaza vrai na alinga ko na mabe na malamu no alingo kaka vala au soutenir yo kaka donc ba Sol Mbemba ba bato ba soutenanga de depuis donc so na tangi kombonete na yo ka mabe merci na Sol Mbemba pour la fidélité na chaîne oyo merci na président bébé merci na maman Nathalie. Merci na bandeko nyonso Sarah Abwele Edwige Kala la Pamela Kabeya wana batutotika na bango papa Edi MK Eliezer Kanu Dalia Onyema Sarah Abwele en tout cas bino nyonso tout Rose Bonga Celia Kinkela en tout cas bino nyonso tout na pesi bino bambote pe na ba héros de l'ombre nyonso voilà ba héros de l'ombre batala biso baza a commentateur abenga te monta bambote belé.
Voilà, bonne guérison à Pamela Mabaya, Babi Pamela Mabaya. Pamela Mabaya, bonne guérison à yo, santé ça va sikoyo. Ça va, parce que tout ça là il est mukoloana dans une salle émission Sarah Bolingo na bon marché. Absinga santé vraiment ils ont bien mais Zambé a battu la yo toujours. Merci maman Sarah pour yambio na mukolo lelo et sengo ya kozala na yo lelo na plateau na biso. Tout ça analyse moko par rapport ya ba concert na yo na bandeko to ba bandeko tout. Bandeko na biso tout autre travail na salon na YouTube. Maman Sarah bonne na musala. Ouais, musala OK nango bien, musala ekende bien. Ngaku musala pe ami te business kaka. Business kaka. Business et tambola bien. Pas de barre la histoire vraie mais pendant tout petit 2020. Des histoires vraies non la casuste. Non la casuste mais basé là. La qui biso 2020. Kasi to za non na janvier. Ba to ba yebi singa la zone c'est le malo bana. Est-ce que bi janvier non na cité? Non la qui les premières histoires vraies. Kasi les premières histoires vraies les premiers tout abwe mutakala penye la taille mon sani. Po congolais alinga bêtise Paulin. Ngai koto bango koto ba moni mutaka penye le bimi. Alinga na saili bango histoire vraie. Ba olinga te ba osepela ta mukete bango mo bando komana commentaire mama Saro moni mutakala penye te nde basala nga l'autre fois. Ozo mona mutakala mame milité, ozo comprendre. Voilà, donc na mutakala wana na histoire vraie za lora malédiction ngai maudit histoire vraie. Damien aussi ça non ba makambo ba bêtises ezo kota kota. Mais bêtises yango ezo bakisa maraka. Mais ero bakisa manango je m'en fous, moi j'avance, il faut na continuer histoire vraie. Là c'est obligatoire, il faut na continuer parce que ça mission o nzamba pesa inga na réseaux sociaux yango faut na sala. Voilà, merci maman Sarah. Ba analyse aux alanango. Mais histoire vraie faisonga. Avant de côté actualité ils ont une question bande bazo mi tuna trop par rapport à la mutakalisation ya ndeko na biso ya mwasi Gloria. Wana ni photo na yo ezotambola so eka batie photo ya Gloria batie yo ezolinga kolakisa nini ngala mbala Gloria te nazala pe mobala Gloria te ozala mobala to sala pe partout na été to linga pe sika mon côté to bima pe mobali mon côté siko na ozomutakala nini tipanani siko ndenge nini photo na yo se trouver na ba miniature non ils ont se retrouver parce que nga nazala rappeler mutakala Gloria mais ya ebi place yuta pas fier nanga o banda ko beta na ye aza o mari oh yo possible sur na réseaux sociaux za premier épisode te wana vie wana photo wana za Gloria e mo vie wana za te wana za ba kidumba na bango ba sala ba bosoto na bango ba tambola mabe yango les ont rattrapé bango wana été voilà ils ont juste cette question ba to ba mituna ki mingi par rapport ya ndenge bon c'est normal ba tia photo na nga parce que nga pe na lobaki yango mais wana eza o nga na ngote eza o luza na ngote voilà merci nga wana pe ya mulai eza mulai to kota na actualité maman Sarah j'espère que vous allez tout le temps na réseaux sociaux Rolanda qui émission ya Arfi et pas de la biso Lekecho Rolanda qui par rapport ya émission analyse no ko sala par rapport en fait Arfi a lobi ma bête moi remarque axe moi remarque eza que kobeta histoire ya vie ya mutu ya ramabete mais tellement na réseaux sociaux tous na ba insensé belé ils ont comme mabe kobeta histoire ya vie vraiment émission Lekecho comme na ngo eza 4 o Lekecho abetisa ki eza 4 ya vie na eza loranga Lekecho ya mbinga na obeta vie na mais na ko beta vie ya maman na ngate pour non créer ba problème ba scandale pour rien donc émission wana leki na ngo kitoko ya mabe ezaleka kokotsa maman na na kati ya buzoba o histoire ya maman na eza ya histoire et appelle leçon à tirer mais o mérité ko beta ngote na réseaux sociaux o mérité ko beta ngote pour opesi bango sujet nini ba bana ko fingelela yo alors tant me ba finga yo mo ke ba finga maman na o so comprendre tout alinga ba toucher mère nete donc tant me ba finga yo ke ba finga maman na donc place wana ezalaki mal réfléchi eza conseil ya opesa batutu boyaka na ba famille ba vie privée na mino na médiaté voilà to boyaka na ba vie privée na bino na médiaté maman Sarah mais monsieur l'équipe bien monsieur l'équipe kitoko wana ezalaki na enregistré kaka moi
remarque moi analyse par rapport na yo ndenge sentir émission voilà. Mais avant to kota bana mozindo émission na na za na question mo fona tuna na yo par rapport ya to kota mambutu est-ce que ba ranking tout ezaka na réseaux sociaux boye la rani mibali eza ba vite muta ko sauter eza vite natala makolika ba eza ba compte à rendre ya mibali ba journaliste wana tout ozomona ba koma osolo la misu ba beba na ba koma osolo eza ba ko sola mbebo ba beta na ba misinzo ba bima na ba mibali moko ba kenda ba partout ensemble donc ba sala ba vie à bosso ensemble ba o pe batikala na ba NT lelo baza ata bo koma oseka na bino ele kata après 2 ans au mona mususu oyo foot sango na ba live biso tout oyeba te que grâce à Betara Angelica Musinzo parce que moni Angelica ndazui dossier na ninga kenda nango eza ba compte à rendre eza likamba mbongo na mwasi en tout cas rankina ne kufate apparemment rankina ne kufate eza kana ngambo na bino basi eza kana ngambo na biso basi oui apparemment parce que so tali bien ba même scène na mibali wana bango wana ka babimana ba fi wana pe voilà ezali juste ah oui là ndi mibali voilà ezali juste wana ya ba vite ko ba vie eloko nyonso to bosoko bosala na YouTube etalama nga banda osaka ba histoire vraie de lundi au lundi na tongo histoire vraie na pourquoi histoire vraie écoute ezaka 2 fois par jour na zo sango na tongo na pourquoi bato bazo tala vous comprendre mais o eza ba vite o eza ki ba welela mibali basala na ba mabe ba bisala ba partout donc ba eno wana etikala na mitema malgré ba comment on seka boyi physiquement mais na kati ba eno wana ba cache ba tâche wana eza pombongo na mwasi to mobali ba rando wana ekufati ba futisa ngo batu kaka polin ata après 10 ans ngana bala yo po bala meno futso ngo kaka esila na ngote do kowelela na réseaux sociaux eza kowelela mibali ok kowelela na réseaux sociaux bawelelaka mibali towelelaka bavite ezaki mpe ndenge olobi eloko moko ya motuya mama Sara est-ce wana selon dossier selon dossier toza nango mais mosusu lelo ekoma kowelela siko bavie na succès yaki motema mabe otalaka Sara batali ye mingi mikolo ya Sara sombi Sara wana motema mabe écoute mutabando fingo ka pamba mais oyo ya barankino ozomona ezobima sikoyo bawela ba mibali barando mibali tolandi ndeko olandaki ndeko na yo nani afi na émission na ye kolanda ye ba propos na ye par rapport ya ba tant batuni ye eloko nini esala po bato banda kofinga mama na yo atangaki bongo ndeko na biso Magali oyo afingaki mama na ye pona bato mosusu lelo babanda kofinga mama na ye est-ce que yango mutu ekobenda basa ende ba droit de réponse ya bafinga ka les passé na ye bon ngala kolo bakaka de fois il faut être sage ya roya na réseaux sociaux faut la sage neti ngaba question na baloba ke nini choka na vie ngala nganelo ke choka na vie te kaliwa mama biso nde choka na vie na ngala nganelo ke choka na vie te bon étant que humain na mutu na yo so linge loko choqué te fotambola na tout peut arriver tout peut arriver c'est-à-dire okoboya na mobali okoyiko kobeba na famille na papa na maman bako trahir yo na famille bako décevoir yo na famille donc na mutu na nga déjà ça na tout peut arriver tellement toi batu toi banzambe te donc ba problème ils ont raté place bat bazar nga eloko chokanga yaka liwa mama nga parce que à part ça na ni chokanga te passer na nga nyonso vie na nga nyonso na ya passe na ya bisengo nyonso na kutana na na vie na incrimina ngo mutu te na condamna ngo mutu te na mona ngo destin parce que o naza lelo ezapeka destin on se comprend donc jamais na ko komisa ngo na biloko chokanga na vie te et so na mona passe na lala pa bato ya destin iko chokinga te so pe ba réalité na kutana nango na bandako ya bato eza babenga ngo eza formation eza formation nzamba za former nga na yeba ke lelo so na suis 100 francs na yeba ninga obatela ngo parce que so ite na nzonga na vie na utana ngo vie eza pasi e formation na ko komisa ngo te o eza to bato makolo mbaso fivette sora fingi nga ninga finga nga wana ale yo pole tu ninga l'émission sanga to la ni nango choka ko na vie o
Fivette Makolomba Sunda afinganga na bimana papa abiso. Ah, et choqué ngate. Ok, merci. Et là que choquanga na vie. Au moins tu la tala kimia bon. Au moins là choquanga na vie. Izaka maman na ngani ngakufa. Voilà. Donc eza choki. Tala na vie na ngana banda tension na yango. Na vie na ngana beli estomac na yango. Choc wana na kokango. Parce qu'elle était tout pour moi. Et so il peut pas tout ningelo ni o regrettera na vie. Na regretta pe ka maman nanga. Naza nanga na elo côté. Donc ata makolomba su ba finga ata ba tout. Omani ma finga tout ba finga nga tozo ça analyser ta ma finga nde créer biloko. Parce que afi abimisa biloko ma finga o ba finga e choka e. E choka raté, nge choka ngate. Nge choka ngate, nga ba choc na nga tu ya vie ezaka liwa maman nanga. Oh regret na regrette pas ni nzamba zwaka ya avant. Donc na regrette nyons tout na mona na vie eza destin. So ba finga na bimana papa biso nga na ibna na bimana été et comme un choc ndeni. Ah. Bilo monsieur et comme un choc tu sais omone loko e chokaka. Eze loko ba oloba no eza ya solo ndeko choqué. Merci maman Sarah toko ya mena masolo akati. Yo poko na masolo akati. Na pe fona sala les kechude les kechude eza akati masolo ya vina. Yoma ya les kechude akuma solo te akati. Yanga sikoza masolo ya vie. Masolo akati to vie kaka. Masolo. Ozo comprendre. Eza concept ya sika. To ko na ngo na yo. Problème te okuta na pe. Okati mana sa mamba fia sali. Na bana maman Sarah contribution moi salami na émission ya Afriye moko alobi abala vierge. Mais quand on a ndeko na biso ya mwasi azako kene déjà ba inter grâce à Beta et Mosins. Analyse nous contre la parole. Mais on a ngasi ça va le battre. TV na caméra. Ils a bien ekitisaka et matisaka. C'est-à-dire so lingo matafoe bakoloba. Ko balola lolem on a 7 fois avant bimisa phrase. Koloba teka po ba mono. Et ça ba question mususu ba répondre ngote. Otibocheli ngama ndoki te. Na pe na drink te. Otu na ngaka iPhone na répondre ngote na koloba no pole na question o zapper na loba te. Na réponse te. Vous comprenez? Il y a une émission ba erreur ya rosala ke oya ko étaler vie à maman na o passer à maman na histoire à maman no e ko sa nini beta ta ya yo po ba finga ta yo. Parce que maman bino za na kopo te ba bando finge pour rien yo cha ya yo mo ba finga yo. Pona minki apesi batu benza matière. Te ça matière za biso te. Te matière ezanga ndekolo matière. Oui. Ezanga ndesa ya yo. Misa slogan ya matière na mambaniki. Mais oui. Le wala batu mama le belango trop biso apesi batu pe antwa ka benza ko bantu analyser. Tant capable chabimisi ndika. Na banda ko lo bandika mutu mwa isinga bite to la ko lo bandika te. Yo kota na matière. Ngam na banda matière. Ezelo ona. Elo mutu so ko mo droit d'auteur. Eza yanga. E ba matière. Eza yanga. Ngasko sala nga bien parce que na créer loko. Et là au moins écouter na minora batu ba ko mo lobela ngo. Pour futa. Na ye mo esabi ke matière eza yanga. Ngande kolona ngo. Voilà. Donc au Solanda. Donc eza ba erreur moko na vie média, caméra, micro. Il faut gérer ba maloba msu yo loba. Netinga tant na loba ma msusu na pesa ba mona nga na eba ma no lobaka. Vous comprenez? Net temps na loba kinga papa na ngato bongisa tetiliwa. Je pèse mes mots na bi mam na lobi eza bongo. Etika la bongo. Ya on na loba. Etika la bongo. Yo na papa wa boti yo. Bo bongisa te. Tiliwa. Mama sa. Tika ko loba bongo. Tiliwa. Tika ko loba bongo ma. Bon, toka na muke. Toka muke na analyse. Toka na muke côté. Tiliwa. Eza tiliwa. Tiliwa. Ouais. Wasir. Trop même. Ko bossa na te uza makila. Eza problème te. Jamais moi na nani ye makila na ye te contrat ye kutunde mutaleka na media pona oloba na longola kombo na ye wana ezalaki kanda te webita okande sila mama sa mtatika la kapenza kande ezate wana ezaki kanda te eza ye c'est mon père ye mutabotanga malinga ngate eza ye eza kanda te déjà tobeta na ye ba ane belé to sola te est-ce que ezala kanda na riska baliwa bakyo senga embongo ngana hôpital gravement malade abo pesa sona kufaka Webi muto alinga muto akolinga te mwana yake na erreur. Te.
wana ezalaka erreur te wana omema biso échelon molai parce que histoire te voilà oyebi histoire te donc ntango nabimisaka bamona nga c'est-à-dire famille na ye ezotala famille ya mama na nga mpe baotala ti mais naolobaka tokobongisaka te ti liwa donc je pèse mes mots nayebi makambo naoloba famille na ye eyebi nga nayebi famille ya mama na nga eyebi de quoi je parle ozo comprendre et puis so totia yango mpena na mesa bo carte sur table bato baloba na nga tola wana raison parce que moi ma mère me disait souvent soki lelo nakufi so ipase eyeli yo salaki boyi kozonga na ndako ya tata na yo te elle avait raison touti oloba ader ka sikoyo nauti opesa exemple kulu na kutu abomi mutu mais famille na ezolanda ezoya otikile biloko na prison balukeli ye chambre bazoluka moye basombela ata prison abima bakimisa ye ezaka pourquoi eya makila moto ezoréclame ozo comprendre est-ce que yoko obwaka mwana nao yoko oleka na réseaux sociaux biso tout wana réseaux sociaux bato bafingaka toza osomona parent nini aleka na média po ateya mwana ye to po apesa conseil to po agangela ye quand un parent a osé kosala eloko ndenge wana non mais allez-y comprendre kalinga mwana wana te peut-être naza naissance désirable pa na ye yango napesaka bato baconseil botika kobima na mibala bato kokanisa te soko obima na mobali moko aza na mbongo obi te na mizwela zemi na bota mpona kozwa makambo te okutana na irresponsable tout fait asundelelo mpena mwana apeselelo mwana kado to mosusu babiso tozalaki baenfant ya indésirable parce que aoza même kolobaki aza mwana makango les enfants indésirables oh ya linga ta souhaita tekaya ça se comprend to se comprendre aoza même kofinga na bana nga oh bakoliaka ta $1 nete ti okufa ozo comprendre tozonga na sujet eza makambo oyo eza clair donc naopesa nde bato conseil que ntango ozoya koloba na média il faut peser bamo parce que bainsensé mosusu bazongisela ngai bongo yo olobaka boye mpo na papa no yango nazongisi yango ntango nalobaki j'ai pesé mes mots parce que carte sur table bayebiki na bimamba solo po papa moko ta koleka kohumilie mwana na réseaux sociaux et puis bapériode wana tozali na guerre na bacofax aki olekaka place nga na bato tozaoyokana te na babalene na bacofax nde place akenda osaelanga émission mais c'est très clair que papa wana aboti yo oui nzambe ayebi ke ye moto aboti nga malinga yanga te y a rien à forcer oso comprendre nga na oreproche ndeko na nga afilora il fallait pas obeta histoire ya mama na yo il fallait pas beta ta histoire na yo moko bafingi yo esala rien po biso tomesana na biso déjà bakombo tu balatisa biso to supporter na biso ngolobela biso rien mais kokotisa nde mama ke mama na nga beni mama ba violai nga moko na beta yanga oyoka ba retour nango mais ce ko okubeta ya comment si jaba mais ce ko okubeta ya mama na yo ta yo moko lo ba na on a vie pour la plupart bato bele ba souffrir na vie ba on nzamba pambola oui ya bato ba souffrir trop na vie nzamba kanisa bango lo ba taningo souffrir na vie nzamba élevé yo pourquoi obeta ke mama abiso basalaka opesi penda ntswaka ya kilo ya luo okabeli bato kokotisa bakombo ya bato nga na mona yango mabe parce que na utopesa exemple moko awa nakoki jamais question mo yeli ngo regretani na vie dans lobake mort vivante amanike muta shokanga o shokinga neti nani soki viol nanga e shokanga te e bongo injure nde e shokinga na mona ngo ya destin nzamba lakisanga na kata mambwana nzamba talisanga ke vie na yo ozala hors famille non ça elonzela mususu c'est ça on a envie vivre lelo yango pe na vivre pendant temps moulai na vivre na famille te on se comprendre et ça qui destin ba changer en te Paulin ba changer destin te ba changer en te il faut les kanza collection na humiliation et puis abmission la gloire pour batum so nzamba tala ke neti ba biso so nzamba alexa biso na ba humiliation te to le kana ba formation en pierre kate même susu na ngana ko maîtriser gloire nanga te nanga na sala ba n'importe quoi yango mo na vie nanga na la boîte te na yebi masanga te banda depuis nande nazala enfant de la rue nanga
na namela masanga te shimboki te nakenda ba boîte eza ba délire na nga te yango disala force na nga ke so na $100 na ko bomba ngoti samedi mais mutu mususu ana $100 comment calculer chicha comment calculer que ngwasuma na ki opéter champagne ozomona peut-être formation na leka ya souffrance wana nde denga peut-être na ba osimba opportunité na nga na ngo lelo c'est-à-dire ndeko na biso amwasi soki ba insulte bato lokwa ba manike ba ebibembe ya rotala ze bemba rotala bato ba gera ba passer na ba mabe ba koma ndengo wana mitema mabe na bana baninga so motoka manike a choqué ça me dépasse pas tanga pe manike atangi pe ndeko na biso amwasi magali ko nana ebite ke na réseaux sociaux to finga naka est-ce nga plan ma finga bata réseaux sociaux ko koma choc ce comme choc c'est que ta mina tika réseaux sociaux po atana bi lelo polé na ça ba analyse ba kité na continuer ba histoire vraie au monde nga kana ba miniature au ba no mona nga ba finga nga vous comprendre c'est-à-dire ce que choc wana eza makasi c'est que tika so rezo comme choc ba injira réseaux sociaux comme ba choc abato tamye botika boko ka guerre te po bolo ba bien au internet des églises ko kangisa te mutalela te to swana kana munoko ce qui comme na ba choc c'est que tika no kaka vous comprenez donc ye nazomona ba émission salami bien mais ba erreur à ba langage pourquoi ko beta histoire ti magala chokanga manike neti manike soka sekweleli yesiko webi ko finge kama mama bango ka onyoso ya bimisi wana émission yango manike ozongisa vous comprenez ça ba erreur ça ba erreur faut yeba ko gérer bouche faut yeba ko loba devant caméra faut yeba ko loba devant caméra maman Sarah to zonga siko na question na tuna kiyo par rapport il y a contradiction oh yo ndeko na biso a misa lié mo na émission na âge na libala alobi abali vierge donc abali vierge mais azaro kende ba na bossa inter alors kende ba boîte va passer par l'année azaro kende wana mais abali vierge donc moi ça me rend ça analyse entre ta grâce pas bête aussi mais grâce penza yo abena bila kelima be maman faut luka nzambe hein ataku tuto saka ba base na biso mais yo faut luka nzambe parce que asa parmi fio abimina mibala batutu ce n'est pas bien et ça qui to côté au foot ba pri wana au nyo comme na mariage na parce que to foot na lola te to foot ah wakaka donc côté à lobby à mambo babala vierge wana nde ebikaye nazala pe camarade ne témoin na contredire en zate so nazala camarade ne na contredire na c'était le puta to kenda wana place tête la zara na mobali moko mais na katika ya maloba na ye koloba ke grâce à beta mosinjo c'est-à-dire azara na mobali pour so grâce à beta mosinjo to ndimite za papa duki c'est que na mobali moko oyo ozaka obimana grâce à beta mosinjo donc ozomona ba contradiction de langage nenga se contredire na âge faut yeba koloba voilà faut yeba koloba to tikana no mo afimuke to simba sikoyo ndiko na biso Christelle Christelle Kabea oyo afel lisi aleli en pleine mission vraiment nga esalinga pasi te maman Sarah ko sekana no te esali pasi ni na esali pasi esali pasi po ba fingele maman na ye o ebela ba maman ba finga ba na réseaux sociaux bodi boye ko pole maman Sarah na atika ba finga batu bango tuti bango na ba Christelle wana bazaka bekiriti ba finga batu bango tu bekiri wana tu à l'époque équipe nationale le Kardashian ba finga batu basala ba guerre ma finga ele onye olelisa wana ya sikeza wana hein ebi mama oyo lingaka mingi mama wa tika yo aliata 10 francs na yo te esala rapasi ya esa elo tenga ba finga mama na ngala mafufa ba ebiete ba finga ke maman Sarah Gloria ayambi ndeko na biso ya mwasi ya Christelle atie elongi ya Christelle to la cause la chape elongi ya Arfi parce que moto abimisa makambo za fi mais atie elongi ya ngubu ela kisini ye mo Gloria zate elongi mabe afi aleki Gloria na kitoko c'est que ça ngubu zandi afi ngubu afi afi aleki Gloria na kitoko musika ye mo Gloria za masoke kitana se atala ata inemo bien te atala te pourquoi
deux fois yango ngana ninga kofinga des fois mutu te parce que nzamba asali biso tout complété mutu akoso te nde toaraboye so peut-être miyebi te zwaki talatala tia oremarke défaut moko na nzoto so eza ya komona na visible beauté eza ya kati nzamba asala mutu tout complété ayebaka ke mutu aza orgueil atiaka mutu tout na défaut mutu tout ana défaut gloire aza kitoko te gloire aza kitoko te soki utatiende maquillage ndoki lisusu karabala sorcière nazoyi biso te baza loka bato bauta famille moko ye na maleka baza bilongi mabe omoni mwasi ya mwindu basi ya mwindu baa kitoko me bango na mwindu mabe gloire amekaka tshoko na kongwa maboko nyonso te ekomaka be tshoko ameka yango na kongwa mabe na tshoko na esala ye mabe na mwindu mabe finalement gloire ye okoma teni ye azofinga azwi afi atie ngubu eso l'action de la tendance aza pour Christelle mais ce que kocha moninga ngubu eya na sens te parce que afi aleki gloire ne longi kitoko afi aleki gloire ne longi kitoko maman ça eza ke azwi ndeka tendance kolela ke o bafingi mama nanga bela ba mama bafinga miya surtout tala non mama ya Karine de basasa ki ye awa Karine alelite ndeni eza vi bopona iboza basta bozaki na betiri koto le Kardashian koto soki nini gloria yo so ba finga bato so ba finga basi bilongi mabe place yo za yo fosilikara po yo zo faire partie matiki Christelle aloba afite longi mabe longi ngubu est-ce que yo zaki na aspect okota le Kardashian bamo afinga gloria pa oyeba te afinga gloria kasi ye moka aza représentant ya basi ya bilongi mabe aza numéro 1 na bango aza représentant bongo nde ebayi te nayebisa yango makolo mbasu nga bine yo ofandi na banene ya bozosala live bozofinga nga banduta mais longola bilamba na ndako no mitala tala nduta rouge eza na nzoto no bafinga koti oyeba teke baofingo eyaloranga mutu mo abengi aofinga mutu munene place nga naza telefone asilika na opermettre ete ponga mona munene yo ofinga mutu munene ndeni na opermettre yo te gloire oze longi mabe fallait pas permettre kabe ya finga nani na misu na yo parce que yo mo ozo faire oza représentante valable ya basa bilongi mabe okotika bafinga te itsuboyo banga bofinga mutu mo na telefone nga tala ye kuna munene ofinginga mbala moko pole ofinginga na olexa te na kokata live so to essayer retirer parole na yo retirer koza munene eza injure te retirer finga elo msusu voilà po obimaka na ngambo wana jamais eza loko tyenga bi batie bi voilà maman Sarah est-ce que konyokwama soki onyokwama na vie soit oye chroniqueuse to chroniqueur eza sujet ya banda kofinga te ya sujet ofinga te nga na nyokwama me na leki bango presque ebele na réseaux sociaux parce que toyoki na maloba ya Christelle akufingi ndeko na ye ya mwasi c'est-à-dire vine ya pasi ndenge azali kolala na baekole ndenge ya nyokwama bapatron nyonso to ya mbokola sur 100% 99% bamona pasi na vie bapatron tu bata minene tu ya mboko sur 100% 99% baba bato bakembi trop na vie bato tu bapatron tu na bando ba exemple na baartiste na zeli ofali akemba trop na vie base bele kota ba chantre basi na zeli lor mbongo alala kutu na bandako ya machine à fufu place banika machine à fufu lor mbongo azolala kuna bato bakemba trop na vie lelo za patron ata na ba mapangu ozo comprendre bato bakemba trop na vie ezala te sozu neti mama lor mbongo mama lor mbongo aza patron lelo mais parcours na histoire neza pasi sur 100% ya ba patron tout na Congo oyoka 99% ba webso ngana lala na ba salon de coiffure ngana bandola la place tel nzamba sala bango grâce à komisa bango lelo bato la plupart na keno musika te bana ya président Mobutu bazali exemple simple c'est-à-dire kokola na vie à passe
Et ça slogan te que ozalaka pauvre na vie. Koko la peine la vie à richesse kozala mwana mutambongo, et ça peut slogan te que yo pe vie na ozala mutambongo. Oyebi ba patron combien ba kufa ba tika ba mbongo bana bango lelo ba koma ba mandia na ba mandia ko senga ba bambongo na ndela. Ba tika lika na histoire bano papa bango akana mbongo ba kola na vie bien. Faux débat. Wana trouble kizungu trouble nde ba fingeli mama na peut-être. Yango sali moi. Voilà kizungu trouble yango ne sali. Même maman finga ngo ya mamba kala. Ba finga ki une émission na te. Tant bazara na ba guerre na bango bando Lucas kabe atika ombrouiller bato. Bo banda ko Lucas succès à l'époque. Bozo sala tout pour bozo sikba. À l'époque bazao sala nyonso na équipe nationale na Kardashian wana bango tout bazao sala ba équipe prête à tout pour na succès. Bo finga na ba mambo wana kala. Afimu ta finga kai mama na iza mamba kala. Vous comprenez? Mais lelo yo ekobot keto wana ezongi osusu kanda wana na ona eso batika na bakanda na bango bakoseka na baseka ko ya na ngoka ya mbebo bana ba en basala ba partout ensemble balingana ba mibali babetana ba mosinzo donc eza ba guerre mo boye total bangoka mais ils ont empêché surtout ça analyste mais total bangoka mais so ezara opo ba fingi mama ni on les a faux débat ba mama nyonso bazo finga na réseaux sociaux. Voilà, merci maman Sarah toujours bagailo. Maman Sarah, est-ce que ceux qui ont na kanda kande ko gérer to yune muto ko gérer kanda. Te kande gérer muto kande za milima be. Kanda tu peux tout faire na c'est à kanda kande za Satan. OK, kande za Satan. Ko yo kande na biso Christelle na bakanda na ye azokanela afu azokana ye bapota azokana ye na oliaye abimisi ba parole mo boza vraiment mabe pona moninga. Est-ce qu'il y a ta makambo moninga le bino choqué makasi ko misa makambo ya bongo baza mamu na bango ba welela so landi bien na kati ya baki aibi mo duki mobale afanyi donc eza na ebisio bato bazo bomana awa eza mibali bali na mbo ozoka ba secrétaire otiki magali kongola obisa ba magali nazoke na bango moko donc c'est-à-dire ngana oloba na Christelle kaka ya za moi ça libala bali déjà sa vie na afi pour sa vie na ceux qui au sepela ni lo muninga salite au corps comme il attend kengala rasu na réseaux sociaux tika kombo nanga tozala bien avertissement yara wani mundela tchaka mo avertissement avertir même YouTube soko ebotindela mutu copyright akwa avertir yi après ebisier dans 10 jours toko supprimer vidéo to pesio mbano donc avertir mutu fallait quand même avertir yi bon aime sous mutu influencer za mame mili pour mame mili azali na besoin montake longwa comment akomi ko mame mili azongisi wana skoyo dossier ezonga ya guerre na bango ya équipe nationale na bali Kardashian nzoke za na ngopende ya na ba téléphone na bato voilà bato ba otala ngotongo poko donc koloba ke oboma muntu kolia muntu po afingi mama nao babiso tu tokufela ba mama bafinga bango na réseaux sociaux ngeshoka na ngati voilà merci maman Sarah tokotana siko na dossier kaka nditozana na Christelle mutu alobaki na ye ezali bongo afime toko yoka koti susu kombo ya magali kongolo pona nini koti kombo magali kongolo makamna bango mibali kasi magali passe magali na bondelio magali il faut la biso dossier à $10,000 dossier wana faya nango faut la biso dossier à Christelle oyozana. OK maman Sarah olandaki analyse ya siko droit de réponse ya magali magali abomimboka babimisani ba secret suka kozala ami ya mutu soki bosala ba mabe moko na vie soki bopé bani fo bimisa yango ami c'est vrai azala te meilleur ami ala bazate kala bazala ata 2-3 mais lelo ata moko surtout ya YouTube et puis wapi qui camarade YouTube jamais na YouTube mutako boma facilité waneza maman Sarah kolana magali lobi arobomela Christelle libala akobosa ba vérité ba koma bango nyonso ba femme seule eloko ozoloba ngala lobi boy apparemment
eza na eloko moko ba YouTube ezo babandaka kala basimba bakisio basimba bapekisa bango babala po soika moko abali to bayoki ka komi comme serious u fiancé ka bango babando combattre ka bango bato babando combattre so kaka bango na bango il faut les bala muninge sani ekufa Jaël azaki na mobile ni a yo mona nde bafinga mobile Jaël te ti mobile atika Jaël ay bango pe batiki Jaël Karine ndenge moko donc on dirait basimba kisi moko ke mutako ko bala to ndeza contrat ko sekate so bayoki oka okomo bimana mutu mo bo chemwa vi na o sérieux babando attaquer yo faut baluka ba yeba mobile ni ozo bimana ye il faut baluka ti ba boma libala wana moneti grâce bo grâce zo paiement na le cas de bala de abato ya ki kufi en tout cas paiement no ba miniature paiement donc on dirait za loi ya YouTube on dirait za loi moko bato bazaki na YouTube liboso na biso ba signer ba contrat yango moni génération nyos tu ya YouTube oyo lisola libala nde balingi te ata Deborah ba boma libala ni toza kaka balingi te après combien d'années Christelle Kabé a mis sur les réseaux sociaux on dirait bango batika réseaux sociaux te ba pemaka yo ndimaka que un jour Christelle a ya réseaux sociaux et puis ayena mafinga na ko la badiwa Nicolas ngwa lele abia okusala boloko apoto Nicolas a fait autobola afi senga no pardon senga no pardon c'est comme ya autobola ya oyo atika ba no pamba po mutazo la kaona mokili mobimba bato ba oyo kaka oboma yo aolia yo senga pardon so po finga ga na kala s'excuser oza mama bana oza mobile na la vie continue c'est tout koyoka magali lobi azome masko ba biloko ya mabe e ba azanango ba belle famille ya Christelle ndeko na ngai magali loi YouTube ezo réclamer kongolo wetu na le bilata na mnokamboka ko bomata moto ya lekela mutoyi mamu aza somo azo yoka te aza somo aba yoka bagala aba yoka conseil te abi ozawo kende place ngoni na tangi wana abi okende nchoko somba bilo olia nangwa suma okia to soba oyiba papa ba $10,000 bando na biso wana bandi passer mabe ba le passer na bango ezo rattraper bango lelo ba changer ba vie ba komi basi abato on a le bara tant qu'on a envie gérer présent na ou bien pour to sala siko ngana weza présent po eleka tant ngana lukana tant na koma nga député wa eleka et comme a passé ke ba ba lo vidéo tenga vidéo nga mtakale ya la te ba vidéo ka o ba délire et te ba délire ya pour te ba finga ba ebele Gabriel Mouk n'en parlons pas ba politicien belé ba kuna na parlement ba finga ko finga ezelo te ya mabe o comme ça mut incrédible na vie eza mutaka et si ça a montre force pouvoir na monoko voilà merci maman Sarah est-ce que par rapport ya nyonso to robeli awa ceux qui za na bande ko nyonso nazo vandi sa bango misatu ko pesa bango conseil Christelle Kabea afi ngani na conseil te bomma moto baza ba conseil na yo te ntwaka kaka surtout mingi ngana zo senga mto bo moto liboso pelisa mutoyi Magalena somo na lani Magalena na bangi ala somo abi moi na vie c'est comme ça soit na moto boye banité mais moto ayebi kati na yo botambola na yo bosala ba deal bokenda ba place en tout cas faut faire très attention donc Magali ayebi bilo nini ba plan nini on bimisela pe lobi na ya lobi so yo ofenga nga pona ba mibali na nyonso baza ba ex na tikala kana mobali moko yo kenda poto tika mobali moko awa yes oui otika mobali moko awa puis ozo continuer kaka na mobali abi donc c'est très grave abi déjà obomele libala biso pe tozana ka pona banalise autant mobali avanda yo ka biloko bon ba mibali bazobala ba chroniqueur faut bazamité en malamu parce que toi na ba passer faut bazamité ma minene parce que passer za gaillard il faut pas supporter kaka voilà passer ils ont rattrapé ba tebele lelo oh ils ba retomber à ba passer parce que mamutu ba soane le bimengindi et mamba lelo te mamba sala kala voilà mitaka ya mame mili et obima po eza passé et puis ndo bimanda ndambo
Et comme madame ndambu sere yo mtozo kabela bato ba bimisaka yango. Poto Poto ngozo ba ikobi. Na okipenet ipare. Gel chopa. Azapena ya yi. Yo pona ya yo. Comment Sarah Olanda qui émission GL ba propos de pour contre Karine Mokonzi. Est-ce que c'est normal? Na minute au Paulin. Talaka mama Emily aya odiembela na dossier grâce ka côté les grâce pour à côté ali solo à YouTube mbongo ezate mbongo ya pas surtout na ba poto na bangwa ndazana zana onanda kute ba biye pe zoboko la mobile kasi obo magali kongolo so sakana na ye magali yo so abi yoko mobile no wana oboyo tepo yo mto boko la kae yo mto luki mbongo tipo boko ta poto aboyo ndeni magali alobia donc c'est-à-dire non c'est normal. C'est normal. Donc, là, il y a des gens qui ont moyen de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont dit on voit Marco. Donc, il y a des bandes qui ont fait des pauvres. Tout ça, il y a des gens Jaël. Naye ba pe makam na bango te me bazala ba meilleur ami bazala ka ba meilleur ami na Karine. Jusque là mam na bango pe na okota te. Ba propos tenus dernièrement tout le monde bazonga na ba solo là au équipe nationale yokani ba afficher ba photo c'est la famille sko so kotara utka na soniti mam na bango na mona apena ninga okota na katite. Voilà. Merci maman Sarah. Makambo ebele tangami na kati wana Christelle Abimana ndeko ya janvier pesa Christelle Mobile. Luka janvier nazo yamba. Kaka nena longo na. Mobile azale na poto. Janvier mutapesa janvier ibisa biso nani. Janvier ibisa biso mobile wana opesa ki Christelle nandeko na bandeko mibale ya janvier oyo Christelle Abimana bango. YouTube. Masa à mon analyse par rapport à yango to kabona ngana yo. Non, yamba janvier parce que nga yo moi le mambo na salika analyse pour ça mambo na réseaux sociaux. Mais sinon na kokai ko lobela ngote parce que za mamba ba bo soto na bango akalanga na zalate bakindumba na bango ba mosinzo na bango donc na zalate. Donc na yebi ba mam na bango te mais lora ba ye na réseaux sociaux tout mega ko analyser kande to mona. Mais na moni nga émission mabe a fité. Mabe na ezaka ninga koti mama na ye na histoire na kati et puis ndenga tangi ba komba bato. Ponga muta shokanga te. Mutu tu a shokanga ta to salanga mabe. O choqué no ngate. Choc na ngezaka ma mère. Liwa na ende choc. Lokana maîtriser liwa mama abiso c'est-à-dire nyonsto ya na mokili ya pamba. Conseil pour na bande ono basi to kabona na yo. Bochela biso ba tswaka na media otikate. Boza déjà ba maman, boza ba responsable, boza na ndako mabala. Soki ba yebaki baza ba maman ba responsable baza na ndako mabala. Mais droit de réponse soit n'est pas maman Emilie linga ke le kate banga ba traitant on téléphone. Merci pour bana mibali. Moi je peux ça bon conseil. Exact. Mutabangi mobile n'était à l'équipe à l'émission ngani na opc conseil. Non. Abangi na ba seme kité. Merci. Magali Kongolo yaka na ngolu kwaka de ba seme ki le kisaka kuna. Nyonso neza magali azo sala po page nezo na top te. Ezonga, ebongo biso ba totindi bango baya na makam na bango. Alors nga boyela mam na bino nga na olobela nga ngobolo balanga o pour page nezo nga parce que bino mo ba bazo ba bogere maman na privé et maman bogere na privé. Voilà, merci maman Sarah to kuni asuka. Merci Paulin. Lilobeza. Ba femme insensée ba mbote. Ok, merci pour ce bon kabambote. Merci bino bambote pas de mafinga. Merci. Na ba bonne nyonso bazaki et longo ya Rolanda émission vérité présentée par Paulin Mukendi balobi na zakane sengo ta na zalaka na bino ba vrai na biso ba vrai ya Paulin Mukendi. Merci na bino pour bozaki ebele ya Rolanda émission oyo esengo nanga ezalaka tango botaka ba commentaire ya bien esengo nanga ezalaka tango bopesa ngai ba remarque tango bopesa nga ba conseil tant pesa nga ba idée ezalaka vraiment kitoko. Merci Nabino, merci na ingénieur Arx wazaki sima ya caméra, merci na bon de livre bon sekie, merci na bandeko tout obalinga ngai Nabino to monani bongo mbala ya simana invité mususu. Bye. Vous
avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail